Ah yeah. Non te. Azali busu. Zato kende kazi. Moni na matanga awa na ebité matanga ngoyo yawa awa toza na de na matanga ya bonjour to moni na matanga awa toza na de matanga toza na de matanga ya Naomi na ya Nicole Bakata wa uteko kufela leki na ye na ebité olandi nani bon nalandi bango nyonso mibale na ye nanu ya Nicole Bakata na ye pe ya Naomi oyo mwana oyo atikaki biso voilà ntango nakomi namo deja Bakata bakede ya kokunda yango nalobi na assiste nao na oyo ya mwana na biso et après naokende na résidence epai ya Bakata bisika nini oyo matanga ezali donc olongwa awa nakembala mo banda na résidence kovanda kuna ti pokwa nde nakoyeba kozonga na kako. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Bonjour Rémi. Bonjour. Nangolo Nzambe. Merci pareillement. Oui, on a évité les lots tout le monde qui a Nicole. On fait la guille qui n'a en tout cas ça qui biso tout peut passer. Tout le monde qui peut sous Naomi ou Azam moko na bino pe akufaki mais ba mi balé et tombé les lots. Na cinquantenaire. Na évité bozo kabola ndenge ni. Bon, ndenge tombé lelo ya malamu nanu oyo biso to kopambola Nzambe, c'est parce que tous les deux corps et se retrouvaient qui na morgue moko. Et se retrouvaient na morgue moko et gloire à Dieu ba ya Nicole Bakata corps na bango et bimi avant ya Naomi parce que ba Nicole déjà bango ba bimisa depuis 8h ba ke kokunda mais ya Naomi jusqu'à présent na ne bimité et ngide ebima. Donc comme tout ça qui n'ont pas une école, il y a une école qui est siko toye na et pas Naomi. Oui, une école qui tombe bon, moi quand même robeta pe ba comédie libaku. Te ba robeta libaku te. To bi ke belé boya na sima. Andimite ke ba zui mutu moko. Ba robeta na bango. C'est bien ça qui nini. Ba robeta na bango libaku te, ba robeta libaku te parce que famille ya batu ba pesa gi déjà heure que corps na bango e kolongwa na 8h. Et longwa na 8h. Donc, tozaki sensible nyonso ya koya esika o. Rémi. Non, ouais, quelque part aussi. Mais elon mon pe na koloba, je trouve pas du mal parce que je sais que tous les comédiens ceux qui même bayaki ah ba ngamba landana Nicole Bakata. Presque tous les comédiens bazaki na ndako pa ya Nicole, le bezaki veille mortuelle. Le bezaki veille mortuelle, c'est tout le monde oyo bazalaki nandaku bandale ke Bakata kufa sur 3 semaines si je me trompe pas, c'est presque tout le monde bazalaki kozala et pas Bakata ba obalongwe ba obaye ba obalongwe ba obaye donc to assistaki et Bakata. Journée à l'élo déjà ebele pelo bazali na veille mortuelle. Donc même ceux qui baye bakuti bemba Bakata te biso nyoso présence na biso yango na peka présence Bakata na matanga Naomi. Naomi pas moko na biso après moko na biso o perdre kutu pe vinae ya Nicole Bakata na za leki na ye mais Naomi a zape moko na biso donc tant déjà ya Nicole bake kokunda carrément toza censé to le la pe leki o atiki biso mais toza toujours ensemble et le moko ya passe ya grave pe wana et ça c'est parce que et le kungu na moni bien parce que to se retrouver biso nyoso na morgue moko
to se retrouver na morgue moko yango pe est compliqué makambo te yango pe compliqué te conseil nini opesa bandeko baorganisaka mabe ntango bakotala baimage ya Nicole balobaki ndeni bato baza te ndeni basabote boye te en tout cas kolobaka basabote bato basabotaka te bato basabotaka te elonga nalobaka omoi soki likambo ezali soki likambo mo matanga soki déjà na matanga na bamoni ka présence ya Liza Diasilwa to bamoni ata présence ka ya Marina Laba donc carrément faut beau comprendre que place Belinda tout azali c'est que à représenter ba comédien nyonso o basati ozo comprendre je ne crois pas que Ebembe ya Nicole tango ki ata comédien moko azala été ata moko o azalaki azawana pona ko représenter tous les comédiens et puis loba peut-être batou mais neti pona ebakata ye moko en tout cas azakana pas trop compliqué trop humble pona ye ayebi que c'est tout le monde va assister c'est tout le monde va assister et puis ayebi pe que matanga ya Naomi ezali parce que ceux qui aiment pas zoé likama te yemo ko pe na ngonga oyo fala zala parce que Naomi aza actrice ya AG Omar Kabongo to bengaka ye camarade na biso aza camarade na biso o to zara na ye to pasaka na ye ba bon moment donc koya na biso matanga to landi ata mwa kashi ne bamona mama na biso te babi okimo ata mwa ndambu boye mpo nuna te oza nanu obakamaka boye nini bana nga na boti bokoli bonga na sandi merci beaucoup mama tomoni olandi bana na ona matanga oyo ya Nicole ebaka ata akufelaki leki na ye tomoni susu Naomi oyo azalaki moko na bino na mosala akufaki conseil nini okoki kopesa na famille wana na douleur oyo bazokana na opesa wana eza nzela na biso nyonso makambo nyonso ifo okanga motema kaka kopesa nyonso na Nzambe surtout pasi eza na kati ya motema tokosala nini naleli ti bino moko bomoni après papa Shaba tala lisu Naomi wana leki mpe ebaka donc apasi mpona ngai naokoka na koloba te en tout cas mes condoléances madame maman tomoni déjà etana ozokoka te merci beaucoup po balobi topesaka bino bacomédie mes condoléances po bokufeli moko na bino à la plus bokufela moko na bino susu ya Nicole ebakata oyo aza moko wana na collègue na bino mosala akufeli mpe leki nayebi te toye awa na cinquantaine tokuti ka oyo ya Nicole déjà kei totikali kaka na oyo ya Naomi nayebi tomoni yango mabe te d'abord présenter nga condoléances à zone Celio merci pareillement parce que yo posa artiste aux alara kati na biso te tomoni yango mabete parce que famille na famille eza na ba programme nango moni donc ebakata programme na bango ezaki na tongo o ezaki no tant toyé déjà par rapport à bambula ndenge betaki tolala mo ba retard ba nini nande pe tozali na ba veille mortuelle donc epesi moi mobulu tant toyé to monde que corps ya leki ya ibakate sekei eza problème eza pe ba problème te non eza problème moi ba comédie po ba fano ba na biso le ba omona ba image wana ba moni ba comédie te comme que ba yakite au moins te que ba yakite te ba fan ba lobaka kaka alors so olandi bango okosala pe makambo lemsu ya bien te ozo comprendre donc po balobaka kaka po bango lemsu ba réalité oyo toviva bango bayebi yango te bango bamonika lemsu ba comédie lemsu baza te baye nini ebakata te bayebi te ke non lemsu su corps elongwaki 8h mais balobi pe pesaki pe corps na elongwa 8h mais bo respectera te te bon eza tolalaki kuna ti oya boye oluka otiata mo mutu boye ozwa mo pongi surtout quand tu as réveillé aux accords en retard corps et mais ça peut na bande comme ça au bayaki déjà avant au bazalaki te lobby bazalaki déjà avant bakei donc ils ont quoi ba représenter biso ça problème te ils ont le roi yo kovo so ko keneki na o e bakati ils ont ko représenter batu nyonso donc ils appellent le roi biso toza awa e bakata pa azate parce que kufeli to représenter ka e bakata donc ils ont ma beza na roi conseil no pese bakata autre père de l'équipe non pese kaka eza courage parce que liwa to la raté to la mungi to ebi ke na okufa lobi te eza nzela mutu nyonso donc ata elaka nzambe parce que ndeko na biso oyo leki na ye akufi atiki mpe bana donc ba soutenir bana wana parce que eza passe bato mosusu baoyeba te parce que eza bato mosusu babungisa ba être cher te neti nga nakufela papa moto abokolanga eza mama na nga donc nayebi mpasi wana ndenge ezalaka kokola sans papa donc bango nde baza lokola batata oyo batikali mpona bana wana donc basoutenir bango
bakipe bango po bana bakola bien bazala ta na société que non papa bakoyeba na mitema na bango ke papa akufaki mais ntango bakokola bien kozala pembeni na batante na bango bamama leki na bango nde bakoyeba ke non vie eza nango normal motu mpa kokolamuka na ntongo akokokufa po eza mpe na bato mosusu bazalaka alali alamuki asali crise bamosusu mpe bakufa na sa pongi atiki kutu maloba te donc ezalaka kaka mpasi liwa toyebaka te mais eza nzela nzambe donc courage kaka conseil opesa na famille ya Naomi. Ouais, conseil nakopesa na bango kaka eza kaka oyo bauti koperdre mwana na bango biso tutu omonaki ezalaki liwa ya pasi abelite elo moko te takufi kaka ouais nakoencourage bango kaka et puis nakoyesa bango batalela nzambe parce que nzambe moto apesaka lelo mpe nzambe so abi alongola okoloba na nzambe eloko moko te parce que eza ye nde moto asala bongo alobaki towutaki mabele tokozonga mpe mabele donc moma na ye ekoki akepema na kimia donc courage ka na famille alors bataelaka nzambe voilà donc en tout cas tomoni Serge Mwembo abeti ba Weston na ye na ba chemise ya toi na place matanga Weston ye usani na place matanga toi salité te toi propre non ye osa eloko te tozana mawa ya ndeko na biso akufi yango problème te en fait cela n'empêche pas que tous à la moi propre yango c'est ça. Et ça va, Dieu fait grâce. Le quoi, tous en a vie. Nous avons beaucoup, maman. Merci beaucoup, Serge Mwembo. Tu as des matanga, tu as Yann Nicole Bakato, tu as fait la Lekinae, tu as matanga, tu as Naomi, tu as un collègue Nayo ya Musala, tu as un collègue pour aller au Musala Mabona. Oui. Tu as tout Yann Nicole de Cheki. On a moi, papa, on est babongi Saki, na espace n'engue bazwa quitter. Chico, tu as Naomi. Il y a qui est Yann Nicole. Ouais, juste tant on a au coma, quand il y a Claver, Diboué, Maestro, que je dis déjà paix à son âme. Courage à la famille, il y a maman Nicole Bakata, à toute sa famille, et Nzamba Bondi Samite Manabango, et tant on a Nazoko Tabango Baokende. Alors, donc, tant on a au coma, bango bazokende ne bakendaki déjà totikali toze l'accord ya Naomi et Bima après ko Bima ya accord ya Naomi toyeba ndenge nini pe bon en fait on est que vite fait bo eza pe na batu suba oyeba teke par rapport ya programme na bango ndenge ba pesaki bo eza pe na ba ndeko na photo le ba otala amoni ba comédien bazati lobby l'air tozalaki déjà na oraison funèbre oyo esalamaki epa na bango wana bapesaki biso air oyo corps ekolongwa sauf que nous en tant que tel te respectaka penza ba air donné te oui on comprend donc bino mo pe bozala moi défaut place wana oui merci beaucoup c'est eza kozala na une compréhension oyo eza bien pour oui, bah pe kozama kamuna ndenga bien. Baninga balobaki 8h30. Baninga balobaki 8h30 corps recueilli. Et ça a fait que biso misusu netinga na komi 9h05 minutes. Donc là ngana okoma corps ese bimi ba cortège ezolanda. Donc eza manque ya respect à temps. Yango esali que certains de nos amis, certains de nos collègues baye en retard, tout commis en retard. Bon, le col les alaki matanga mibale, il y a petit frère, il y a Nicole, il y a Lekinabiso Naomi. Bon, nous sommes restés pour assister na matanga ya Naomi. Est-ce que bato ba Olanda bino bato ba ota image pas Nicole et Bakata? Baso bino ndeni mabete ou bien ils a programme ya famille ndenge pesa maki. En fait, quand on a raboué tant il y a Nicole en côte sa image wana bato ba autour là. Mais ndeni ba comédien bazati. Un soir il baté que par rapport à décalage air. En fait, assistance na matanga et dépendaka na bonne volonté ya mutu. Vous comprenez? Assistance na matanga dépendaka na bonne volonté ya mutu. Mutu musu akoza na makoki ya koya me azui esengo wana te na mutema ya koya. Azui pe courage wana te na matanga ya koya. To condamné pour ani. Donc en fait, tolo baboye bandeko bakotala ba condamné biso par défaut. D'abord il a plu toute la nuit.
Mboula ebetaki butu mobimba et le matin Mboula et bandi lisusu na entre 5h 5h30 Mboula et bandi hein entre 5h et 5h30 Mboula et bandi et ça dit que yebi soki Mboula et bandi na tongo ndeko mususu alingi a prolonger moi muke pongi na moi fraîcheur à Mboula wana alali alekani asutuka boye 8h30 le temps zo luka acha moi nzete na minu abongama za la moi propre aya et 9h30. Vous comprenez? Ça a fait que Ayepe en retard. Mais du moins, tous à Awana cinquantenaire, non seulement dans Matanga Nicole et Bakata, mais dans Matanga aussi, il y a collègue Nabiso, Naomi. Donc, Bandeko Bakolanda Biso, Bakondane Biso par défaut. Mais ce qui pose à l'oubaté, malgré ce qui passe à l'oubaté. Comment tu laisses le oh, à sa partie, mais cousine naïe. Oh, il y a naïe famille, bah tu veux les bailler barati. Comment va ça? Voilà, Nico Chege, tu es quand même. Olini Poko Takana Deli. D'abord, éducatrice. Il est souvent côté na témoin de Jéhovah. Il y a un témoin de Jéhovah. Mukonzi ya côté ya ko bongo sope mutema. Sikoyo ti lelo pa bongo sope. Ah, on dit ma Dieu, doit devant caméra. Ah, Bible, chapitre 8, verset 44, le béni. Vous venez de votre père Satan le diable, le père des mensonges. Yo yebiango. C'est là que ça est. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 1. On commence à dire qu'il a laissé la terre. Yo yebiango. C'est Proverbe 4 et 7. Mais oh il y a des gens nagé tout le monde qui ya muki et puis ba ko retrouver na ba pota wana donc il faut que basa l'autopsie à part l'autopsie qu'on mène pas enquête sur la pour bayeba et puis bayeba bateau ba bengisaki ba banda parti na bango pour bayeba qu'est-ce qui s'est passé au juste. Donc voilà. Voilà. Et alors pour Namambo et les cas qui en 2021 ba mort il y a artistes et comédiens c'est vrai. Les ouais Zali mystère au 4 ans mené mutoye biango mais quand même dans mon abino et comme trop et puis zo la namana ba prophétie belé qui était no ba comédien pour ça ba comédien pour bongo la mutema Sodome et Gomorrhe continue na mon abino ba liwe zo continuer zo comme belé na ba espion na nyoso tout zo ba parce que yo mo posa comédien mais zo ba parce que eza qui pédé na les lesbiennes trop
ndeni ni liwe elanda biso te kipede na bango ki lesbien na bango ko affecter bato mosusu yango na kosenga na bandeko na biso bazala makasi na prière omoni makambo na bango ntango ezoya ko affecter biso tozala épargner yaloka balle perdite soki ekei place ekitela boyebi te donc eza bongo donc il faut to éviter eloko wana soki babi lelo pasteur de la foi abengisi bato ainterpellaki bato parce que amoni danger moko bato mosusu baoya te mpo baa na bamoto mpo ntongo nga na adeya pede na adeya na moto parce que nga mobali nakosala biloko wana adeya na moto donc bakoya te donc totala abengisa lisusu siko abengisa ngo na esprit moko boye abi asimba aprie mpo na biso omona ebele baoya te ebele mpena baoya te na baoya te bamosusu bapesa baraison nga kuna oluka pasteur de la foi tosola naise abengisa mpena abengisa azwa mpena bapasteur bamakasi wana bakutana basangana sikoyo totala bamosusu bakweya wana question est extrêmement moke so opesa yango to monde akipede ya showbiz sur 100% kopesa yango combien na monde abino bacomédien 99,9 99,9 et puis etikali wana odute nango mabe nalinga na tiango boye me tokotala babiso faux yango na tie mo pourcentage wa mpona babiso toza boye parce que na biso jeté omwaka acteur tu n'es question tu sais moi pona nini au mon ado c'est comme ça dans ma bé nous sommes pas telemi ya bombe keba cimenterie de Lukala aoyo kozuna penado borel maatro mampanga. Merci. Les derniers mots pour la disparition de votre sœur aussi dans sa famille biologique. Ouais, en tout cas on a présenté une fois de plus bah condoléances dans la famille biologique ya Naomi ainsi que les artistes et comédiens nyonso tout ça l'effort biloko ici là moto mu pepo et kimaki ndre mu pepo ko mozonga s'il vous plaît tout ça l'effort mu pepe oyo te bloquer yango et les gars corona donc jeter yango pena nga yebisa bino en tout cas ba artiste bino pe bolemba biso te bo soutenir biso to kita on que to kita moto comme ya na place ya musala. Donc bino pe na ebike o moni mutu be tuna question akimi question bino ba bata songi internet ya songi merci en tout cas la pesi ba chaîne na bino nyonso mote internet nyonso sans oublier mutu soutenir Doudou Soupe Calamine te bo mona wo ba kula wali jo prêtre papa na brinela mon ka amour na bijou mutu na ngai c'était Ténère bisika bonso ezomi ba comédien na ba comédienne to ekolela bandeko batika kibiso tomoni pe présence ya Hans Luzolo le Bédard Fantomas. Bonjour président. Bonjour Tania Mabeti. Mes condoléances. Ouais, merci na yopé na ainsi que na batuno so ba eko assister ba artiste comédien quoi. Tomoni awa esali biso ndenge nini comment na bino awa boye retard nanu quand ya ndeko na bino ya moko ya bino oya bumisaki leki na ye ko rekendaki banda 8h na bino bozo ya ba 10h. Na ko sauter borno kangi fesse na nga. Na ko sauter moi yondo chaki express. Bon en fait nga na yebaki vraiment programme maramba ebaka tate na roko sate. Donc so na ye awa na ye pour na matanga fi o akufi. Naomi. Donc na ko sauter wallahi na koma nzambe na yebiete mais liwa na esalenga passe na za na poto. Et ça est choquant makasi mais voilà na komaki yango na joie na été peut-être même sous de vie na mona été mais tant on aura gaza collègue o yanga samsa monanga le roi en a profité nga na ki pour na occasion ba na yelaki na baki avant na zonga lobby na leka quand même na se recueillir na corps na parce que c'est un collègue mais pour na ibaka na présenter pe ba mes condoléances mais na ibaki te que ezala lelo na prendre na on apporte que yep ba ke kunda j'ai appris que ba ke kunda lelo mais ba c'est ça condoléances na mais so na ye awa na ye vraiment pour na matanga sœur na biso Naomi. Elo ni choqué makasi na liwa Naomi. Non, déjà aza mwana muke en plus genre liwa na moni bonga ata mutabela ki bobi ke mutabeli OK mutabeli te mbala mo bolali ga bolamu ki boki agenda ko sokola après elle s'est éteint ça fait trop mal ça m'a choqué nde bando ya na corps na ye même pas que na roya Kinshasa tant que tombé que babengisinga na invitation na ye yango na bi na leka quand même na ya ko se recueillir. Un mot pour le président Omar Rio abungsi mwana na ye un mot pour actrice Omar. Oui, actrice. Omar déjà yaza ndeko nanga na opesa moka pour na été na loba pour na comédien nyonso corporation nyonso mba sincère condoléances na biso to sambelaka ndeming to mitika na maboka nzambe le important yango wana to bondela nzamba sunga biso parce que
eza kitoko te toyaka tout le temps biso otala yango na musika ça fait trop mal bozoya ba cimetière de temps en temps bozoya ba morgue et tout ça tosambela nzambe batela biso susu mbulo tokoti yango vraiment tala nde tobande yango mbala moko boye en plus babi ete namonaki su babi film so asaka théâtre asa na groupe nini voilà nani basa pe internet te na ndenge mabe tomona na yebisambela makasi so totali bien de Ronabino de la foi pasteur de la foi abenga bino pe par rapport à prière ndenge l'esprit de mort ezotelemela rabino trop mais si lelo réponse mo exact c'est ça que bokenda le pasteur de la foi ko benga batu nyonso te ba kosambela ka ripana epo esprit de mort elongo mutu na mutu esika azali akozwa conscience asambeli nzambe na ndenge na elingo loba te que pasteur de la foi nda kolongola liwa na mileba comme non a interpellé batuke to sambela donc veut dire yo pe na kwena go sambela tanya mabeda go sambela donc mutu nyonso go sambela na kwena mezate ke faut boke na église na ende liwe zolongwa na église na eza bongote. Merci beaucoup Anseluzolo le blé. Bonjour. Ouais Gabi tomo présence na awa na morgue cinquantenaire teli ke de matanga ezala ka ya ndeko na biso maman ebaka ta ndeko na kufaki na ndeko na biso ya mwasi na omi kipulu un mot par rapport na maman tanga ngo. Bon na pesa ba mes condoléances na ba famille na somi balé o ba kufeli libali wa somo liwa mai liwa masasi eza baliwa moko vraiment eza kitoko te na pesa ba mes condoléances na ba famille na somi balé ya ba ebakata donc na yoki pasi na o nyoso ye ko kufela mwana mbinga ndenge mwana lokola kashama claver pe ko kufela mwana mbinga bon lokola Naomi donc eza facilité. Les facilités, Gabriel, mais il y a maman tanga, maman bakata, bah tu peux les déplorer qu'avant, bien que tu na l'état bon monyangote. Est-ce que programme vous avez bon rokenda avant ou comment? Bon, on a évité le nazaki qu'on a veillé mortuaire, na tuna qui était. Donc ce na tuna qui est na linga na ba programme. Donc tellement na continent ndakusika, na ozo pela batante, dans le lot na sali musa butu na ali désert. Donc na surtout ka rappel mo ke benga ngana mo na 8h, ndo mo na sutuki na sokoli na bongami. Nde moni na komi na ekokuta déjà matanga c'est que depuis 8h30 ce qui 9h comme ça na habité. Matanga ne ba 8h. Donc voilà. Et par rapport à liwa ya ndeko na biso Naomi oyo liwa na est trop tragique ti lelo atebeli bazo comprendre. Est-ce que ya solo ba boma ki to kufa na mai? Bon c'est là ba dire papa la bango paraît ba le ba bimisi ba moni na ba pota ba moni donc on dirait ba etufaki on dirait parce que na baboke ba piscine na pe ko na makambo ebele banya mama ba kompe ko na piscine so mutu moko za mabe akoya pa na kata piscine parce basali makambo parce que na Afrique du Sud na Afrique du Sud na mona pe garçon mo ba kufaki na piscine garçon mo ko na piscine ye kuta limwa ki omona na te na piscine na omona na ta après bimi donc kamu se bat ponga na exemple na mongo na bike balende mutu soko dinde omona na te après na mama ya ko bimisa ke 3 fois ozomona oya piscine ke muta bimi bolu comme na piscine ozomona te nga na mona na Afrique du Sud na Diobour ozomona donc kamu isaki ngai voilà parler na mona nga dinda piscine te na okota te donc na okota te parce que et surtout so moni no mindele ko kota note ba komi na ba biloko moko boy ba komi on sala na ba piscine ozo comprendre donc nzambe mta permettre nzambe mta permettre mais basinga ki autopsie ti corps ebimi pe autopsie et salami vite bon mboko autopsie oh vous avez autopsie te et babi mutu so akufi ba bien fini kam te bimaka relation ni bozaki non doaki na relation mo bien donc nazako mona ye mingi so nazana o mari em so no mona ye pa ye wana donc nazo mona musika na musika mais so amoninga pe ka ya Gabi donc na ebité so kazaki malamu to mabe mais selon témoignage ba bia zaki fimoko bien fimoko malamu ponga so kozaki no mabe na lo bango malamu te. OK, pour donc bola mukande bimaka. Te, nga soko ozaki mabe na lobozaki mabe na yo. Na kosa te. Mais c'est là ba dire. Bozoko fait la trop un mot, ba bibé pasteur de la foi le bikebo qui l'église na parce que beaucoup mais mo liwa o un mot. Artiste bozoko fa trop. Bon, ko kene ko sambeleza mabe te, mbela ya prière babo ya ngote. Soki atie prière, to ke ko sambela. To ke sambela te pourquoi? To ke ko sambela. Donc ezaka que to ye bande ko tambola. Toyeba kotambola toyeba mokili ndenge ezali parce que mokili ofo koyeba kotambola ngo yo ko mona mutu so azalo yenge azaka lo yenge mais yo ibindenga otambola mokili na ete kolande na lo yenge wana te oso comprendre ba biso so kolande ngo dindi no nga vai nanga oso comprendre parce que dena ki lesbienne côté trop na théâtre et ko kufe banda kala bana na maboke mais comme inde trop banda na maboke ko kufa mais ba maboke be balanda na kati
balandanaka bamopepe banani balandanaka 17 comédiens bakufaki anepa na bao nayebi te na bao ya ba TV kaka ba comédien no 17 ano déjà tout le monde déjà 4 déjà bakei nani mais nani bateki kedi mibale Sunda Fatou Mongali na Naomi Papa Chaba na Papa Chaba 5 maintenant on a janvier Mongali asatika film kala azaka comédien te kasi yango na début rien na tchesi ko 4 so to le Mongali bon ezaliwa ya biso siko ba otiango kapo toza toyebani ozomona yango ba otiango ka mais liwa mutakanga yango azate nzambe kam takanga liwa soko abike no obozo kosa bozwa ite ozo comprendre mokili yango esala ndenge donc mokili eza compliqué ozomona bato so basena mokili soki na ba mort ko mona bato nde bazokufa nde bakor ezokota mais sikoyo kwa biso toyebani yango wana nde ozomona bon sikoyo pe botiape kate kaka ke no bakomédien nde baosala na mabe bamisu bakomona mutu bakoya kotika mbongo tika tosala boye bakoya kotika mbongo tika tosala boye ozomona donc ekoti mwa koteri moko boye ozo comprendre babilo moko ya bien te mais biso bacomédien tozala ne makasi totika banzela pamba totika kosala na mabe ozo comprendre bato mosusu baza basé kaka mpona kosala baninga mabe aza basé kaka mpona kosala motu mabe mso olata bakiati ya kitoko alinga be biso kaka makopo ataka bakiati wana te soko okumbaka alinga be biso kaka likopo okumbaka te ozo comprendre kindoke koti makati na théâtre yonga na be na saki mbele na biv 2022 oyo bokokufa na bino nazo bandela yango mbala na mbala ba obo osala baninga mabe obo zobokela baninga maladi bampese ezosila te bampese 10 fois 7 fois bambasu banini bakomiti na bambasu banzoku bambasu tiezo kele kota ba comédien moko so zeli mama bango sambela makasi te mele otol ba makamu susu babwakele mbasu ekota neti kota bayoka bilengi wana ozo comprendre oui mbaso ekomi kokende mais tellement maman bango sambela makasi yepa koti ba prière asambela pe na église makasi eloko wana elekaki ozo comprendre mais mito tobeta masolo mususu un grande actrice tu vas te perdre ozo comme non et na olobati à permettre ngate na nga biloba mais na oloba makambo wana te ke non ozo comprendre to tambola nde bien donc biso siko nde toza boye to comme dans la quarantaine tozela ka no bwakela biso ba malade te to bonde la siko bokufa to bonde la siko bokufa bozo comprendre. Et les premiers à Bengi à Robi bonbongama déjà na Zoya pour te fêter Coco Ida. Dommage, les deux Sangoya Mapé et Kouéli Bissou. Il a fallu de la maîtrise pour maîtriser Coco Naye na circonstance wana. Mais ali mwana oyo azalaki gentil na batu nyonso déterminé na makambo azali kosala. Ezali mingi ya koloba na Naomi mais tolobika moke wana nzambe azoluku. Nous appelons M. Romain de venir pour dire son témoignage. Romain est un enseignant. Romain a fait sa vie à Alinas, donc là c'est Romain. Il est là, il m'a aussi, je peux dire, enseigné. Il m'a donné aussi quelques techniques. J'ai beaucoup de respect à lui, à M. Romain. Vous avez la place. Merci. Dire quoi par rapport à Naomi, c'est... Là, je suis en train de voir tous ses amis et ses anciens collègues de classe qui sont là. Et moi, il y en a beaucoup, il y en a aussi très peu. Alors, on va juste que j'ai reçu Naomi la 3e année des humanités. C'est-à-dire que rudiment il y a liboso, il y a travail, ou bien il y a vie, acteur, et actrice. Et il y a Naomi, en fait, elle est gagnée dans ma boucle, on a vu ça. Et dans le cheminement, il y a la classe, elle a connu aussi des difficultés. Face à la difficulté, Naomi n'a pas pu ou n'a pas arrêté.
elle a accepté et elle a eu de la détermination pour accompagner la 6e des humanités. Parce que quand on commence la 6e des humanités, tout ça a un exercice moko au mutunyo sofa qui ne connaît pas un bango ba rite ya mboka na bango et Naomi ayela rabiso ba rite ya pas na bango et na rite na Naomi nde to sala synthèse pour na kozwa rite oyo classe na bango ya 6e et sengela qui est présenté pour un examen d'état na bango donc sur le plan pratique. Alors biso au nom ya ba enseignant au bazaki na Naomi na ba humanité to retenir que to zaki na jeune fille moko oyo azaki déterminé oyo alinga musala oyo aina posa ya kokoma oyo ayaki kokoma un peu plus tard. Non seulement to kutana ene na ndenga école concours de circonstances il y avait ça là que na se retrouva qui na ba responsabilité à gérer ba casting à la film à Batmosusu et c'est comme ça que Tozoaka Naomi je me souviens de ça comme si Zaïga a dit là Tozoa qui décision il y a repris ça Naomi rôle à 1h du matin parce que Batoubazaïgi pour le casting là on a vu environ 500 personnes par rapport à rôle au Naomi Zaïgi j'avais une vingtaine de personnes et te confronter bango Tozoa il est à 1h du matin producteur Batouni remet finalement qui est-ce que nous allons prendre. Nous prenons Naomi, c'était fini. Et c'est comme ça que Naomi s'est retrouvée dans la série Amour à 200 mètres qui est passée sur Canal+. Donc, voilà. Voilà. Merci. Merci Romain. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir lorsque les aînés témoignent de la sorte. Nous appelons maintenant Mise Mizenga, qui fait partie du théâtre populaire. Donc là, c'était le 7e art avec le Romain. Nous appelons Mise Mizenga. Attristé. Azalaki Pepe Couture ya Aminanga. Et qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Je crois que la famille Bayebiye a fait un mois en juin. Naïbaki Naomi avant notre théâtre, la groupe Sans Souci. C'était une fille bien, calme. Peut-être qu'on peut dire Kakabola Mamoudou, ce qui a confié. Mais ce n'était pas pareil avec Naomi. Parce qu'aujourd'hui, elle me laisse sans voix. Parce qu'aujourd'hui, elle déchire le cœur de beaucoup de personnes. On a l'habitude de travailler n'importe quoi. Mais je ne m'attendais pas à ça. Insolemment. Naomi a Sili que c'était pour la première fois. Naomi a Silika. Parce qu'à chaque fois que tu as Silika, tu as un kandate. So posa na kanda na vers lui, il y a un saïnini. So il s'est nommé tout. Ngaye o kasipe tanga. Elle avait l'humilité en elle. Je crois que mon monde na kati awa au contredire nga. Que ce soit la famille, que ce soit nos amis, que ce soit notre entourage. Je sais qu'aujourd'hui, Naomi fait pleurer beaucoup de personnes. Elle n'est plus là. Je lui dis quand même merci pour de bons moments passés ensemble avec elle. Je veux que tout le monde le fasse aussi comme moi. Ceux qui ont de langage un peu différent des autres sur elle. Bobongisa, elle ne reviendra jamais. Mais reste lavé dans nos mémoires, dans nos cerveaux. Réalisé par Attila Piano. Elle a travaillé dans le film Démon, réalisé par Kéran Kam.
Et là, à travers un film Boumaye, réalisé par Chico Mando, qui est un Français. Elle a travaillé dans la série Quelqu'un m'a dit, dont il y avait 3 réalisateurs, donc en co-réalisation. Lumière Nyola, Yves Diams et Christian Dozon. Elle était actrice dans la série Amour à 200 mètres qui passait sur Canal+. Syndicat de Salomon, réalisé par Yves Diams. Nous avons assisté pendant une semaine. Ils ont passé la nuit dehors avec nous. Nous avons passé des moments pénibles et ils nous ont soutenus matériellement et spirituellement. Nous remercions les amis des églises qui sont venus nous réconforter parce que nous étions vraiment abattus. Quand un événement comme ça vous arrive, toutes les idées taraudent de la tête. Mais les églises sont venues, les pasteurs, les mamans, pour nous encourager. Nous leur disons merci. Merci une fois de plus au groupe Vita Vie pour leur soutien. Nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir dans les prières pour que nous ne puissions pas succomber. Merci une fois de plus. Comédien, nous peut présenter encore une fois ma condoléance à la famille biologique de Konabiso Naomi Kipoul. Et Zalaka irremplaçable pour un artiste, Soki Atiki Biso. Naba bureau, naba administration, Soboke, ingénieur Boye, économiste Boya Koufaki, on peut le remplacer et puis problème ils continuent nango. Mais naba artiste, même Mutolingo Mekola Moninga, c'est pour dire qu'il y a une particularité na motu. Dès que nous perdons quelqu'un, c'est vraiment un vide irremplaçable. Mawanabiso Lissou Ezali que nous aurions toujours voulu que Bilenge Oyo Bazoya na Musala Oyo Baye Bapasi pe na Bilenge Bisengo Nango. Malembe Mibu Ezoko Kende Ti Akoyeba Musalango Pasi Nango Bisengo Nango Ndenge Sengeli Kozala. Mais ce qui elenge a tiki biso na katikati et pesa lisusu mawa mingi parce que ba talent ebele azalaki nango ekei kaka ndenge wana. Tolingi koyebisa lisusu que artiste ndenge atiki biso moto na moto nzambe aponela ye nzela na ye. Tolingi te que na niveau ya groupe ya ndeko na biso Omari ezala na famille biologique liwa ekoma interprétation ezaki ndenge nini mingi ope batunaka ndenge wana ezalaka nango kaka konte ya songisongi mingi batunaka ndenge wana ezalaka nango kaka litio po soki moto akufi c'est oyo nde ya likolo wana donc okufa c'est ça qui vous frappe. Mosusu wana soki accident soki nini eza secondaire pour kosala nango nini. Nous allons tous totia idée na biso esika molimo ndeko na biso ekei pour que Nzambe ayambango na ndenge ya malamu.